Nagotia lisu makolo nanga na fimbu te, nagotia lisu makolo nanga pa ekeni piana te. Ken aza démon ne na yo na sa potion magique tondeni. Nazo biso. Na mutu nyonso tu o azotinda lité akanda pour intimidation. Mi cérémonie tondeni. Ba side ko ya na mboko. Luki ken piana, otindi batu baluka ken. Bokomona ndenge batu bakobela, bokomona ndenge batu bakorepentir. Batu yango ya mboko batebele bakosila succès. Et la biso mabe. Ah siko ekomi ete po photo bwaka na siko ba maladi. Ba mbaso ko bwaka mawa. Na ebisiyo. Na otama ina munoko teki. Martin Engi asaka na batu na ye. Asaka na ngai te. Ken piana makizembe. Fimbu na fimbu. Ndeko na ngai. Ngai nengo so mona ngaboye. Chelo Bible. Landa. Basakana na Bible te. Basakana na Bible te. Chelo Bible poko seli ma. Merci. Basakana na Bible te mais ya komo sakana na Bible, a komo sopela Bible ba mungwa. Ozo mona niveau zo sakana na Bible. Bible ko ba no sopela ngo mungwa. Problème esate. Ken piana. Martin Engi yoka place au bien. Bimisa nyonso yoko seli ken makambu, abimise lo Bible. Omoni na mboka oyo. Église nyonso yoka kekenda sango. Ngana sambela na église wana. Oh, banganga nyonso yoka ya Congo bakenda sango. Ngana kota bandaku na bango. Landa biloko na zo ebisa yo. Po keni piana ko bangisa ngana eloko te. Bon, makambo ya yekoloba ye moko. Est-ce que tangu to sala ki émission ba melisenga ba whisky azala ki ye moko? ina ba mbuta moko te. Tangu asala émission wana, fala abenga mbuta, abenga Valdi na ye moko na plateau. Ba sauter Bible ensemble, ba bwaka ba mungwa ensemble. Siko kena mbuta ete ponani. Soki na sombelaki lité akanda bangi soki na sombelaki lité akanda whisky nzambe na ngai namona mabe na semaine oyo. Soki yo bo melisa kinga whisky te. Soki yo bo melisa kinga whisky te. Na pesi yo pe 48. Soki prophète Emmanuel Idodi ayambio lisu na bureau lobanga na za mosala nzambe te. Ah siko ekomi ete po photo bwaka na siko ba maladi. Ba mbaso ko bwaka mawa. Toza awa. Soki bako benga na yo. Et puis na yo ki na sango bazoni nga babotole na mutu ko ba pesa ye. Bazo botola ye. Bako botola ye. Asali combien d'années na makamba ba musique yo, na makamba ba orchestre. Basombela mutuka. Prophète Emmanuel Idodi asombela mutuka. Soki ba botoli yo mutuka wana te lobanga ite. Ngape na pesi 48 heures. Soki ya melisa ki nga whisky te. Papa, ken nazana ba sokta ba whisky belé. Agomo melisa whisky spirituel. Agomo melisa whisky physique. Parce que aza envoûté. Yo 48 heures. Soki oseli pardon te, lité akanda. Otika la kozwa jamais na vie na yo. Appelle lisusu ya maman Olive. Ndenga sangisaka ba comédien. Pour na yo histoire c'est fini. Ken misi Bible c'est que koselier. Yana esika tozo sala buzoba na bisu ya salite ya nkele ya nyei. Kokotisa ko mwa mama na makambo te. Kokotisa ko mwa mama na makambo te. Pour maman Olive Lembe Kabila ninga sungela biso atalaka ba défaut na biso te. Ngai na keni piana nani auto manqué te na mboka oyo. Toza bato mifinga makasi ngai na keni piana. Oyebango. Na yebaka papa na za muto mutunde ko na réputation na nga pe beba na mboko oyo. Oyebi combien de bato babengisa ngai bazaka na posa babengisa ngai batala katia mutu ebusha bako bengisa ete. Na keni piana. Ngana keni to manqué bato makasi na mboko oyo. Mais ngana ye déjà ko se laver. Na misengeli na nga bolimbisi ba place nyonso na lekaki na lobaki mabe. Pona makambu ya mama ni mama. Mama Olive Lembe Kabila initiative please. Ah ndeko na ngatika. Mama wana adoptanga makasi. Mama wana adoptanga mikanda oya adoptela ngai. Nanu ba chanter mikanda te. Quel Martin komeka te kote wana. Bofuninga na mama. Bofuninga na mama. Wapi omona babo ya mwana ye pona makambo ya songi mama mama
changement de fréquence, changement d'adresse chez Djonga. Bolela kitro, oh, esika ya bino moko ezali te boyeba ke Djonga azuli bino solution. Azu esika ya ye moko akofandisa idéologie, esika oyo bakongole tout bakobanda koya kokutana na ndenge ya defuate. Chez Djonga de, chez Djonga de, awa bokokuta biloko nyonso bolingaka ya kotumba, lokola ntaba ya kitoko pe elengi, soso ya kotumba, ngulu ya kotumba, poaso ya kotumba. Esengeli koyeba ke chez Djonga de bafongolaka kobanda mokolo ya mardi ti dimanche. Awa nde sika ambiance ezali kolala, adresse eza kaka se moko. Chez Djonga de weekend boza deja ya kosepela po awa ambiance elalaka awa na ndenge ya defuate. Chaque vendredi bobanda kozwa Suzuki Luzubu 4x4 yende muta kosepelisa bino na ndenge ya kosakana te, oza kulia, oza komela, oza kopina. Pe chaque samedi ekobanda kozala nde CNN Alligator na ba artiste mosusu bakobanda kosepelisa bino na makinu ya defuate na bakunga ya kosakana te. Et puis chaque dimanche sombele suka ya bisanga nde bokozwa les grands chanteurs Emile alias de Mingongo yende muta konde ko palola awa boko sentir betue ba ou différence yena. Tala mone namira ya nani chez Djonga de. Oui frère, Babi Djonga futur hein? Nous te reçons la 50 boîtes na kata king chez Djonga chez Djonga. Soki olingo sala ba réservation obengi na ba numéro oyo pe bako servir yo joli kitoko. Chez Djonga de yango nde moboko ya ambiance na kati ya Paris. C'est naturel soin. Namona bango tosolola masolo nakoma na bundese balobi kende na tame yokofanana yekese aneo neo tamtame aneo bidi yesra yo na nyene yo le tam tam. Nous c'est la compétence et chez nous du luxe et de la présence. Wifi au bord, c'est la classe. Ton coin d'Avutuka, tu es à l'aise, pépère. Dans ton cos, mais surtout, c'est Tam Tam Voyage. Aneo, neo tam tame, aneo, kumba bisona nzela lola, aneo, evandelia cuire, aneo, wifi à bord, mais la lola. Badroua biso batutu kaloji. Tant que tu es Tam Tam Voyage, c'est la classe. Ça c'est comme Wenge Big Family, Neo Tam Tam. Il n'y a pas deux, le seul. Merci na babone nyonso ya Elenga Congo TV, Martin Engi, double vitesse affisée, na pesibino mbote partout dans le monde. Bozali kolanda biso, babone na biso nyonso, oyo bosepelaka na émission ya Martin Engi, double vitesse affisée, le 9 août, eza anniversaire na ngai. Bosepeli na nga te, fo bosepelaka na nga, po na sela bino musala kitoko. Merci na Mokonza Loste. Mokonza Loste, Ladim Fumu, yepe anniversaire nae, eza le 4 août. Toza moi moko, nga le 9 août, yé le 4 août. Donc, Maman Arlette, to tiki nyonso na maboko na yo. Merci pe na Fabiola Madidu, la grande, na katsa Belgique. Oyo atikara Martin Engi, double vitesse affisée. Merci na la Finlandaise, Maman Sociale, Karisha Sadik, Sungaba na Este, Sungaba na Goma. Le 9 août anniversaire nangai. Merci na Jimmy Chimanga, Porte de la Chapelle, Paris-Bruxelles, solution chez Jimmy Chimanga, pourquoi pas na Junior Lange, parent américain Oyo, Azo Talabiso. Alors, Martin Engi, Liboso Nabino, Nazongi Selisusu Pasteur Lité Akanda, na émission. Biso tolo baratoza privé à Mutute, mais toyambara mutu nyonso, micro Oyo. Esengi mutu nyonso aya awa pa loba o esenga loba malamu toko accepter yango toko yamba ye
tangu na lobaka bochaka tembe mais ba makambo yango yango ebando salama avant na pesa pasalité ya kanda maloba. Merci na F Supreme Mabungu na kati Belgique artiste et musicien oyo abimisi libiso suka na nzembu single ebimaki depuis le 15 juillet 2022 eza na ba plateforme nyonso oko télécharger on a YouTube OK na page na F Supreme Mabungu ya WhatsApp ya Facebook et puis ya YouTube pesa mbongo ozwa makambo suka na chanson F Supreme Mabungu na pesio bambote place ozali. Alors nazana partialité ya kanda bouti kolande mission to salaki aseskizaki asengaki pardon et pas ba vie wenge mais ayo robenganga alobi non maintenant ces eaux continuer toujours ya moi mike donc les attendez zalaki mais les eaux continuer ya lingi esila yango lo na MBA il faut to solanan bouti koyoka ken piana ndenge saleli droit de réponse na bible na maboko abwaki ba mungwa ache bible agiré alobi soki nga na melisa ki whisky lité ya kanda lobaki bible oya bimisi mama livre lemba banotika romemo suna poto te tokosola pe masolo ya venjora kisinzora tokosola pe masolo manike ya Prince Babia kaka na kati émission oyo. Merci na Freddy Ndongala Irlandais babi flat hotel les Irlandais na Kitambo Vélodrome arrêt Chanik kunande qualité pour na ba séjour na bino. Merci na Dadi Lukombo boutique d'habillement et froid à mode la meilleure de luxe. Pas salité à Kanda. Bonjour pasteur. Mbote Martin Engi tata pambola yo ndenge tangu nyonso bozwi ya kochanga micro boye vraiment na pesi mbote na ba diaspora pe mokili mobimba na ba nyonso ba pesa ngai confiance kolandisa mana musala onga na sala kaya ko sekisa bango pe ko betela bango masolo pe ko kota na ba actualité kolandisa manenge likambo ezokende na pesi bino mbote bisika bizwa mibino tata na ngai ya likolo apambola bino Martin Engi na bengi yo pambate na bengi yo okita a pambate ngai bayebi nga nazali te ya kanda bayebi nga mutakala na nkolo bayebi nga frappe na le frappe na retour bayebi nga ninga na pesaka bakri na nga ebaleka uki bambisi ya minene babimi et puis bayebi nga nde mutu na kangi YouTube na minute oyo pe na mesana ko kanga yango à tout moment ndenge naza toujours na kati ya ba actualité mais kasi na sepeli nazala na actualité ya makama malamu noke nazala na actualité ya makama mabe o baza ko akizenga bakina yo awa émission na kota kaka mbala moko na la lingi obimisa nyoso na michopo po ça la bien bimisa nyoso Candide Longindo la maman de Chris Miguel na kata Chypre d'ici d'Azolanda yo bimisa nyoso ba Junior Lange bayoka ba Jimmy Timanga porte de la chapelle bayoka yo bimisa nyoso Dieu merci Kitumbu ayoka oh Dieu merci Kitumbu ayoka Ozomona Martin Engi voilà toza batu voilà ozomona likambu mususu na vie okoko sala ngo mosala ngo na ignorance oseli ngo na kwiti esengelo ozonga la nanzembo nazolanda Chris Genda bon chic azolanda biso voilà bapekisaka moto likambo mbala moko mbwaye balikambo azali kosala bapekisaka moto likambo na tina soki ya boyi botika ye ameka nzoto mama ozolanda ba misela biso kala ba beta banzembo bien bandela ngona bandela ngo lisusu bapekisaka moto wana siko banani bazoyebisa ngai bana wenge nyonso wenge ni mutu bazoyebisa ngai balobi lite ya kanda mutakala na nkolo bapekisaka moto likambo mbala moko bwaye balikambo azali kosala mama bapekisaka moto likambo na tina soki ya boyi botika ye ameka nzoto mama Martin Engi wala zoyoka yo na comprendre que na koko meka nzoto na wenge te
lisusu te nakomeka te Chris Genda bon chic nakomeka te eza esika komeka te eza libulu ya nkosi eza libulu ya baliopa eza libulu ya balion eza libulu tela kaka bazobenga le roi de la forêt mokonzi ya banyama apesi autorisation kutu aboyi naye kotinda bankoi aboyi kotinda banyama oyo ya nini alobi te nanu kutu batindelinga bafumi docteur te me batindelinga kaka nzoi Martin Engi pardon nazomona neti oyo tosalaki kuna neti bato mosusu ya wenge batali yango mono lingo lela ngala lingaka to lela ezosala ngapasi batali te pardon batali te mama na Martin Engi natali ba misusu batali te pardon bandeko na ngai bo partager video oyo nayoki somo ya wenge nayoka somo ya bwete wenge aza partout wenge aza ebele Gogani moto na tembe héritier Wata tour de contrôle diplômé d'état atanga na ye yebisa wenge nga ndeko na bino nga frère na bino na ye lisusu ko bandela na ye ko répéter yango lisusu ngai na tiki na ngai nga na bangi na nga makambu bapekisi ngai bakebisi ngai nzoi alobi pas question nzoi alobi ba théâtre na wana osalaki ekosuka loka mabe me bango babi nzoi azalaka te banzoi bakola lukuta kola njora ken piana nzoi azali aswaka bina kodute te nzoi azali tina nsima ndaku na yo aswaka nga nzoi asue ngai yo si yo partini parti kaka esika nasubelaka nazwi biso makambo ya solo nzoi azali nzoi azali kasi otalaki na televizio te nzoi aswi mbuta na libumu aswi mbuta likasi kasi te aswi mbuta likasu na libumu ozomona c'est-à-dire nazwi biso Martin Engi awa penza eza parti moko eza très fort na émission oyo Yantone le roi de la forêt Igwe papa soko tiki nga na kokufa papa pesa mododre balembisa ya Igwe le roi de la forêt Mampata mama yonda lito ya mokonzi Mampata ma Sylvie yebisa papa pesa ordre nga na kokufa na koleka na be mission te mama jibe piana mukulu wa bankulu papa pesa ordre yebisa Yansone bovanda bosolola botala likambo na ngai papa chéri linga oloba na chiluba loba na chiluba papa chéri chamakanda wani Mungu ni mwema pinje u papa jibe piana papa chéri betwa bwe papa malukai malubimpa papa wani check c'est pas pareil check c'est pas pareil toujours voilà maintenant toujours souverain premier papa soko tinga na okuva non mais toujours tata mobiti Adolphe de Vingesi le grand sapeur papa soko tingi ngai ingénieur Blaise Boula manda chante wenge mobimba pardon na comprendre que wenge za force komeka te na wenge na mekaki na wenge tele sikanga na suki nazobima te musale ezosalama te Yansone le roi de la forêt nga kosuka wapi gogani natiki gogani naozonga na site nzoye merci pasta na konsoli na kosola bakutene maître ninja de ninja sikatenda yonda lito ya ba maître Sankara de Kuta Odile Manzaka wana nyonso kaka bata wenge baza ebele Dr Ige Malondi Golf Kizola Yepe Mathieu Mbumba administrateur ya wenge Roger Emel ndeko na ngai Junior Mabaro yepe na kati ya wenge te kotangisanga bakombo ya bato te baza ndeyo ka wenge tangisanga bato baza na kati ya wenge
ba diaspora ya wenge na Afrique na Europe na Asie na Océanie Amérique Canada ndeko na bino yeyo mutakala na nkolo bakosaki ngai bakosaki ngai bakosaki yango tokende Lité ya kanda, je crois au lobby, au leli batebele ba Holanda yo. Martin Engi double vitesse affiché. Ladim Fumu, motema ya mama Arlette Mokonza Loste, bambo tourne toujours Chris Genda, bon chic, yebisa papa chéri, toujours. Alors, pas à Lité ya kanda. To salage mission, oloba ki esengo oloba, olobi ba Melissa Kiyo Kwiti, whisky, oloba ki na sima ya Kwiti. Ngana tuna kiyo, oza mukolo. Oyeba marambando sala olobi ba Melissa ki whisky et pas Ken na mbuta mais après mission na yo toyoka Ken asali droit de réponse alobi okosele makambo Ken abi yaza mwana nzambe asambelaka et pas ya prophète Emmanuel Dodi asambelaka abimisi Bible alobi sokeza vraiment solo j'irai devant Dieu azumu wa tena ba Bible tena se alobi alakeli yo apesi yo 48 heures. Ceux qui ont sengi pardon te, ont retiré parole na yo te, ceux qui ont s'excusé te. Maman Olive a bossani yo, maman Olive lemba bossani yo na ba voyage, nyoso kendaka. Donc vi na yo, et c'est li bongo. Donc wana ken na la raison. Po muta za ki te me ken na sali yemoro. Na tikeli au micro, bimisa nyoso eza na michopo na yo. Na lingi penda tine test ni bayoka. Ba junior langue balanda. Bimisa nyoso eza na michopo po ken na lobi ke soki au retiré parole na auto c'est ce qu'ils étaient matro bosana mamolive bon na lingo bimisa nyonso na michopo nazo bimisa nyonso voilà ngai souci ezaka moko wenge tselanga na se voilà souci na ngai ezaka moko wenge na tselanga na se ken piana makizembe fimbu na fimbu ndeko na ngai ngai ningo so mona nga boye chelo bible landa basakana na bible te chelo bible poko seli ken maka merci basakana na bible te mais ya komo sakana na bible akomo sopela bible ba mungwa ozo mona niveau zo sakana na bible ko bano sopela ngo mungwa problème ezate ken piana Martin Engi yoka place au bien bimisa nyonso yoko seli ken makambu abimiselo bible omoni na mboka oyo Église nyonso yoka kekenda sango ngana sambela na église wana banganga nyonso yoka ya Congo bakenda sango ngana kota bandaku na bango landa biloko na zo ebisa yo po keni pia na kobangisa ngana eloko te bon makambo ya ye koloba ye moko est-ce que tangu to salaki émission ba Melissa nga ba whisky azalaki ye moko azalaki ba mbuta moko te tangu asali émission wana fala abenga mbuta abenga Valdi na ye moko na plateau ba sauter Bible ensemble ba bwaka ba mungwa ensemble siko kena mbuta yete ponani ayete pona ya kangie na ndako wa mbuta yete ponzo ya kangie mo ya bimezate mbuta lika soko bimate nzo ya zo soye en désordre tozana yo awa azo soye papa nzo ya za ya solo Bocheka tembe na biloko musu na minute oyo bato baso tia tembe nzo ya panzani partout azo lukaga position ya koswa yo oyoki opération basalite buka beta boma ngai ne passeport diplomatique ya famille na ngai passeport diplomatique ya famille na ngai babuka babeta baboma ebongo famille na ngai kosuka wapi na tiki na ngai na tiki na ngana okota lisuma kamba ba wenge liso la bible mungwa mamoli fa bosa na yo yo koseli ken pia na makambu pona nini yoka non mona messe c'est quoi qui s'endako chef ma mère m'a selenga kisi parce que ma vie de bateau sur la tête la selenga qui soit chimna na kati ya ba rouge wa bible là chef banda la bandi comme moi si ça fait une année chef ici là au monde beaucoup faka oyo biloko so boma bino ndila oyo lokola kisi ya ndako papa oyebi te ke laboratoire mais médecine esene biso solution wuta kala solution ignorant zelala sayo omoni oyo zinginalisi suppositoire oyo zinginalisi comprimé oyo na ba hémorroïde voilà omoni désostimile oyo eza pour la faiblesse sexuelle
Et puis pour la fragilité, pour la bassi. Et qu'on aide ma casse. Mais borax, ce que c'est traitement nions tout. Il y a hémorroïde. Nesiko yoko banda ko pakulango. Pona nzoto abiso ba papa. Ce qui bon lingi, on mesurait bas centimètre non avant banda ko pakula. Pour me koloko c'est ça, on ko mesurer les sous. On commande que box toujours champion. On comprend? Ba question nationale question. On consomme si comme soutien na Congo, kaka na laboratoire mais ya missile. Et puis et salami na banzete ya Congo. Banzete kaka ya Congo. Banzete mo soutien. Ya Congo ndé. Maman na kosi? Ye pas trop kosi. Wana na kununga. Et qui borès oyo, mobile nanga ça il a borès oyo. So qu'on a borès au thé, mais mobile nanga tout les gens ya boubi. Au monde ba question te présenter yo. Et salami na ba pharmacien congolais. Docteur Pichou Tondele, yene savant. Mbote na biso bandeko, ngai docteur Pichou Tondele, naza pharmacien ya formation, nazui formation na université ya Kinshasa na faculté ya pharmacie et puis nasali ba master na niveau ya université Marien Ngouabi pe na niveau ya Canada na transformation des agro-ressources et puis préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Nazali ko œuvre dans laboratoire CRMTA ou ezali laboratoire MMC spécialisé dans la production ya ba phytomédicaments, c'est-à-dire ba kisi ya partir ya banzete na biso ya Congo. Bakisi nyonso oyo bozomona awa na CRMTA et subir ba essai toxicologique et puis ba essai clinique oyo ezosala la différence na biso na ba tradi parce que et subir quand même moi ba étude et puis bakisi oyo eza na CRMTA ezali homologué na ministère ya santé, c'est-à-dire ils ont la autorisation d'ouverture et d'abord autorisation il y a mis sur le marché au niveau ya mboka et puis libanda ya mboka. Bakisi oyo tozo produire na CRMTA et puis qu'on na n'importe quel médecin partout à travers le monde. Voilà la différence où ils ont ça la entre biso na batradi thérapeute ou naturo thérapeute. Et où y a biso? Donc awa na laboratoire mais ici docteur Pichou Tondele, yene savant. Check, c'est Dicap la merveille et PIB de Oro. Bon mboka to soutenir fondation ya Bien Abisso et ma meilleure fondation du Salis. Azo assurer ba obsèque, azo assurer habitation en Europe. Pas dit la cause ça on assurer. Même l'assurance habitation. L'assurance qui assure la diaspora africaine. Et ma meilleure Kala, yo yeli susu, non, les Salis assurance. Yo oyolingi, o s'assurer, yaka, assurance auto ezali, assurance rapatriement ezali, mutuelle de santé ezali, assurance auto ezali, nami susu oyo koluka, nyonso ezali, nali salisi assurance. Ndeko na yo vu traitement, ndeko na yo bakundiye na bolamu nyonso to, vraiment to soutenir, c'est une bonne idée. Vous avez na kati ya fondation lisalisi epa ya emameya mpona bavérité lokuta eza te banda ebanda fidélité jour na jana na RTR le papa de Gims. C'est l'assureur qui assure. Emameya aye lisusu fondation lisalisi et na bato bazoloba ke Congo fozala bien eza na bato bazosala pe ke Congo ezala bien. Voilà la vie na Emameya. L'assureur qui assure la diaspora africaine. Dicap la merveille. To soutenir fondation lisalisi ya Bien Abisso et ma meilleure. Automobile. Le permis français, permis étranger, nous sommes reçoit papier assurance. Fondation Lisalisi. Bonabana ya Congo. Fondation Lisalisi. Solution pas ne, ce qui pas n'était what. Ciao. Épicerie exotique toute l'Afrique chez Glody vous offre l'alimentation bio en provenance
de Kinshasa, la République démocratique du Congo. Papa Zana posa kolia bio. Papa Zana posa kolia biloko euti mboka. Kolia mungusu, nyama ya zamba et autres. Contactez Glody au numéro 15, cours de Rifi, 65 000 Tarbes. Pour la première fois sur Haute-Pyrénées, Banaya Toulouse, Banaya Allemagne, Banaya Belgique, Banaya Suisse, livraison au premier niveau. Makambo ya Kokende Château Rouge Abou Pia. Contact et réservation au plus 33 07 58 29 62 88. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody, c'est la meilleure, c'est la qualité, c'est la compétence. Exotique toute l'Afrique. Chez Glody. Ponabo Pikiliki Bonjoto. Caillou et commissaire papa cowboy fatigué. Maman bima mon pépé. Papa qui fait du premier round a commis qu'on ronfle le col angoulou à Mélis savon. Solution et mon ami et pas y a toute l'Afrique. Chez Glody. Misi Bible c'est que koselier yana esika tozo sala buzoba na biso ya salite ya nkele ya nyei kokotisa ko mama na makambo te kokotisa ko mama na makambo te po mama Olive Lembe Kabila ninga sungela ka biso atala ka ba defo na biso te ngai na keni piana nani auto manke te na mboka oyo toza bato mifinga makasi ngai na keni piana oyebango na yebaka papa na sa muto mutunde ko na réputation na nga pe beba na mboko oyo. Oyebi combien de batu babengisa ngai bazaka na posa babengisa ngai batala gatia mutu ebusha bako bengisa ete na keni piana ngana keni to manke batu makasi na mboko yo mais ngana ye déjà ko se laver na misengeli na nga bolimbisi ba place nyonso na lekaki na lobaki mabe pona makambu ya mama ni mama mama Olive Lembe Kabila initiative please ndeko na ngatika mama wana adoptanga makasi mama wana adoptanga mikanda oya adoptela ngai nanu ba changer mikanda te ke Martin komeka te kote wana bofuninga na mama wapi omona babo ya mwana ye pona makambo ya songi mama pona makambo ya biloba loba mama ofuninga na mama yoka ofuninga na mama Olive Lembe ofuninga na papa Kabila wapi omona ye babo ya mwana pona makambo ya biloba loba mama pona makambo ya songi mama bakotika la gobo ya ngai te na bango Bible bimaki déjà Kenny ngape siko na loba siko pona Kenny yo polingo la kele ngape na ina pesa kio 48 Kenny soki yo po melisa kinga whisky te soki yo po melisa kinga whisky te na pesi yo pe 48 soki prophète Emmanuel Idodi ayambio lisu na bureau lobanga naza mosala nzambe te toza awa soki bakobenga na yo epi na yoki na sango bazoninga babotole na mutu ko bapesa ye bazobotola ye bakobotola ye asali combien d'années na makambo ya musique na makambo ya orchestre basomela mutuka prophète Emmanuel Idodi asomela mutuka soki babotoli mutuka wana te lobanga ite ngape na pesi 48 heures soki ya melisa kinga whisky te papa kena zana ba sokta ba whisky belé akoko melisa whisky spirituel akoko melisa whisky physique parce que aza envoûté omoni batu nyonso bakangama na Ken na Ventura na Manike na Mbuta esukela bango mabe na kangama kana bango awa na suka na prison te e komi yo kene ko fuka mapona osengela nga bolimbisi na ebisi yo Ken piana toza awa soki yo po melisa kinga whisky ya molimo te whisky physique te soki yo envoûta kinga ite
Emmanuel Idodi abenga yo. Mon prophète, omoni place ngana keni to okende. E rosuka la biso mabe. Ah siko e komi ete po photo bwaka na siko ba maladi. Ba mbaso ko bwaka mawa. Na ebisi yo. Na ochama ina munoko teki. Martin Engi asaka na batu na ye. Asaka na ngaite. Ozolanda. Bimisa nyoso na michopo. Na bimisa sikoyo.